Vous comprenez? Au photo nani. Position ya nani? Position ya Premier ministre Jean-Michel. Moni photo na yango. Donc mikolo so télé matana re télé maraboui. Ma bezate so batune pourquoi télé mboué Jean-Michel. Foche kozala ya nani tindika e bandi boyebi kirataka te bomoni kamwasi bomoni information. Bomoni kamwasi bomoni actualité. Bomoni kamwasi bomoni ba nouveauté. Bomoni kamwasi anti-stress. Ngonga ekoki mokonzi ya mboka mfumwa ditunga Fachi Benton, grand prêtre les petits frères de Jésus-Christ. Abimisi déjà premier ministre tant attendu ozaki souhait ya batu nyonso, même déjà bureau ya Assemblée nationale bayebisaki Fachi Benton sala rapide bimisa déjà gouvernement peuple makambe simbati. Voilà, mieux vaut tard que jamais, chef de l'État apesi biso elenge mobali ya 44 ans. Donc ngaka mwasi nada kulutu na ye ya 4 ans. Mais face à ma bébé 44 ans. Koleka, son excellence, notre premier ministre, tout jeune, na moi, ba petit amike, donc à moi 3 bana nae, ba bébé hollandais. Donc c'est comme loin, donc bana ba comité à l'université. Voilà, donc bonne chance, plein succès. Et puis à la chrétien, n'a coupé sa biographie na été. Pourquoi? Boyo Kayemoko a appelé sa biographie nae. Parce que tout ba comme na ba information ya mauvais ma belé do ba fausse information yé. Ya liboso o neve ya Kagame. Ah! En tout cas ba to la moka o ba mystique hein. Neve ya Kagame. Do bino ba tout ba Rwandais. Donc ngape mokolo mokonza mboka a olote la ndoto, alobi tindika zwa élévation un temps. Na komi neve ya Ruguziza. Uruguru. Kaka boy na Congo. Donc batutu ba Rwandais, batutu ba Burundais, batutu ba Ougandais. Donc Congolais azalaka te, Congolais dirigeaka Congo te, faut que ba étranger ba diriger Congo. Kaba Kagame ba diriger. Donc c'est que biso donc tout ça donc na habité banzimwaka. Donc boulogie ba sorcier ba dans mboko. Boyo ka biographie yemoko son excellence Jean-Michel après Sabino biographie nae natindika. Son excellence avec beaucoup de respect tindika bang. Je suis Sama Lukonde Kenge. Je suis fils de Faustine Caputo et de Stéphane Lukonde, tous deux décédés. Je suis né à Paris, un 4 août. Et donc j'ai fêté récemment mes 43 ans. Je suis marié et père de 3 enfants. Je dois préciser que je suis garçon unique d'une famille de 8. Donc j'ai quand même 7 sœurs autour de moi. Et donc quand j'ai atteint l'âge de 12 ans, mon père a choisi de m'envoyer à l'internat pour façonner ma personnalité. Et donc c'est comme ça que j'ai passé un examen sélectif pour être admis à l'Institut technique de Mutoshi, où j'ai fini mes études secondaires. C'est ça l'option que j'avais choisie, chimie industrielle. En 2001, malheureusement mon père est décédé cette année-là, et j'ai dû rentrer. En tant que fils unique et selon la tradition africaine, je suis revenu pour reprendre le flambeau, si jamais je peux le dire ainsi, l'héritage. En 2006, je choisis finalement d'entrer en politique et je pars à Kinshasa comme député national, représentant la ville de Likasi. Et je suis parmi les plus jeunes. J'ai 29 ans à cette époque-là. Je suis le plus jeune député de cet hémicycle. Et ça me permet de découvrir la capitale, de découvrir le monde politique et tous ces rouages qui sont totalement différents d'ici au Katanga où
La culture est beaucoup plus au travail, à la mine, au champ. Donc, c'était pour moi une nouvelle découverte. Et par la suite, j'ai été membre fondateur d'un parti qui a fait ses preuves. Ce qui m'a permis finalement d'être pris au gouvernement. C'était le gouvernement dirigé par le Premier ministre Matata Ponyo à l'époque. Et j'ai été ministre de la Jeunesse et des Sports. C'était en 2015. Et là, je dois encore mentionner, j'avais 37 ans, j'étais le plus jeune ministre qui avait été nommé. J'ai fait un parcours de 9 mois seulement à ce moment-là et j'ai démissionné. C'était une décision assez difficile et assez inattendue, mais c'était une décision que j'avais prise par conviction. J'ai démissionné de mon poste parce que à ce moment-là, il y avait toute une lutte sur l'alternance et le respect de la Constitution. Et c'était important pour moi, en tant que jeune, que je puisse rester dans ce en quoi je crois. Ça veut dire un État vraiment démocratique et où il y a de l'alternance. Parce que ce n'est que comme ça que je pense qu'on peut avoir des changements dans le pays. Et donc, cette démission m'a amené tout droit, finalement, dans l'opposition. Et en étant dans l'opposition, j'ai eu la chance de côtoyer quelqu'un, un jeune, qui était à ce moment-là une figure de proie. Et on ne pouvait pas s'imaginer encore à ce moment-là qu'il serait actuel chef. Chers internautes, nous sommes de retour sur ce plateau mobile de Tindika Tindika Papi. Kamwa c'est Georges, Molobeli Yafachi Béton. Kamwa c'est Chilombo. En direct de Mbouji Mai. Nazana no bakoto. Et tant que a voyagé, bah info ezate na kokima. Nazana bino chaque jour. Rife Kisombe, aole late. Aibike, Kamwa ça dans voyage, mais Tindika Tindika toujours likolo. Papi Kelly, aole late. Aibike Tindika Tindika to kufate Kamwa c'est toujours en action. Boyo kasiko yo nomination na yima kamosali na Katanga. Na Katanga fête na kuto zo ba contact Katanga na bato bazokene kota ba frontière tozo sola. Et sengo eza na Katanga mais mawa eza na Jekamine. Mawa na Jekamine. Pourquoi mawa na Jekamine? Parce que premier ministre oyo ya sika, mais c'est Jean-Michel. Donc égal Paulin Lukusa Modiaye. Je m'explique. Boyebi ke Katanga pour mon nango ezali Jekamine. Mais Kasai pour mon nango ezali Miba. Botala oyo azana Jekamine ayepe na idéologie ya sika. Abani ko kasser ba cop union sur bato FCC. O bazwa ba minéraux kendaka illégalement. Amatissimo ba salaire abongisi bana Katanga bana ya Jekamine souffle ya sika ibandi pona Jean-Michel. Donc ndenge moko pe awa na Miba pe ekufaki. Miba ibandi kozonga batu basala kate mais bazu salaire à 3 mois 4 heures bazu zongo tu kala mingi ta d'ici 4 matin banger ya sika sombami relance et commis effective na Miba. Pona nani? Pona Paulin Lukusa Modiaye. Botali bateto na Mibale. Donc Jean-Michel, l'actuel premier ministre, baza ko lela yekuna na Jekamine, babi pourquoi mokonzi mboka ayibeli biso libérateur, sauveur. Oye ko zongisa Jekamine. Mais bana Miba baza dans le calme parce que oya bango azala no en fonction. Total à Sikoyo, et vous allez le défi ezaliao 1 million de carats. Oyo pole luku sa ko beta amanda na 1 million défi 1 million de carats. Na ba ni ba mande photo to kata te to na maki 1 million de carats. To na maki défi. Chez l'internaute et sengo na Katanga mawana Jekamine. Mais ça peut être esengo parce que ou là ça sera bino bana Jekamine siko ya comme au service de la nation. Donc ndenga redorer image ya Jekamine siko ko redorer image ya Congo mobimba.
sikoyo bino bana jekamine bokota ba veiller pour déjà sikakoya azala kaka lokola Jean-Michel azala pe lokola Paulin Lukusa Mudiaye. Chers internautes, oyo boyoki balobi ke azali ndeko ya ministre Cécile Kenge ou Kienge si vous voulez, ya Italie, c'est une fausse information. Na koti na mozindo na tindi batu na ngai. Bake bapesi nga vraie information. Papa na ye, papa ya ministre ya mwasi ya Italie, ye patali congolaise, mais azali papa na ye azape ministre provincial. Donc rien à voir na Jean-Michel Kenge oyo ya biso ya sika, oyo azali premier ministre na biso jeune. Baza bande côté, bazaka bakatange, mais il n'y a pas de lien familial entre Bakomi Balé. Donc c'est une fausse information. Si koyo bino bat posi photo ya Kagame na photo ya premier ministre Botandi, bolobi o baza aza neve na ye. Mais na yo moko tie photo to mona te. Botala na ba visage. Premier ministre na biso na visage ovale. Mais botala Kagame na visage en poire. Donc visage en poire, c'est-à-dire na mutu côté d'après na nkobi boye koto yo mbundu nani kibefu wana Kagame na zolo muke songe lokola bec ya aigle. Mais botala premier ministre na zolo munene elongi na ezali oval bakoka na kukute na Kagame. Mais na plus le kolwa kindoki boulogi. Mouté ma belle haine. Bozu mwana batu vraiment jeune batakara ka bobani ko finge kaka na ebandeli. Bozu ne longi ya Kagame ne longi ne botuti o neve na ye. Comment est katangi ko la neve ya Kagame? Donc bozu ngaka pondu ekokana na ngubu do pondu na ngubu ekokani te mais bozu sala kaka pondu ekoma ngubu do ki ngwondungo ezo simba te mais bozu tutsaka na nko. Ça c'est la sorcellerie ça. Aza mwana ya Katanga. Bouvez le bo baluba baleki kuna fati baluba porte-parole la chef de l'État. Yamba. Katange. Dirikaba ya chef de l'État. Katange. Premier ministre Katange biso kutu bantandu toza kutute to réclamer pété. Biso bantandu toza wapi? Toza wapi? À part kaka tozana ndeko na biso mongo na conseiller la chef de l'État mpando hein kaka ye à part ye kutu muntano ni sutolo to baka kutute mais bino bakatange bazo pesa no ba posta minene mais bolinga kakatakatanga ona sema ka nije boniko ferme wana ba yebisinga ba jo wana bazo beta masasi bakena rape mena ferme wana boyebi ferme en général. Ce n'est pas bien. Si vous beaucoup fait 11, basi batikali. Toko bala bango basi wana. Bala ba. Vous avez bino moko. Vous avez réclamé nini. Si vous premier ministre yewana. So boluka musala, boza musala. Nenga zo bongisa Jekamine, certainement ko bongisa Kongo mobimba. Bala bango. Voilà, chers internautes. Nyonso boyoki wana donc izangi na makamarukuta eloko ezate mokonzi asika te souhaiter bonne chance na tindika ba information musu ezali boye fachi bakangi bana na yo na Zambie fachi beton wala information na pesi ba mu fachi beton bakangi bana na Zambie bazo kota na Afrique du Sud boyebi ka ndenge ba congolais mboke zo bonga mema musu ba linka ba kedika ba mboka papaya. Alors que n'est pas route, ba discuter na chauffeur ba ko mabango sele ba information tozana ngo ba swani kuna ba yokanite chauffeur abengi bambila bata immigration ba kangi bango mbala moko na prison. Est-ce que zalaka fachi beton ba kangi 18 hommes. Donc hommes et femmes 18 personnes na 7 enfants. Donc bazali na prison ya Kabwe, prison ya Kabwe. Bonzo information obo partager yango. Bakangi bango sans raison moko boy. Donc baza déjà na prison.
o bazangaki ba document banini yoka sikoyo bazo sambisa bango te eloko te mais policière moko nde azo benga bandeko na ye mususu bozwa numéro ya policière wana plus 260 plus 260 97 51 36 102 plus 260 97 51 36 102 nde numéro ya policière oyo ya Tanzanie. Yo mdoko benge folo bana anglais poso lobi na kiyombe akoyoka te. Olobi na lingala akoyoka te. Français embrouillement. Donc faut English. Donc toko zo bana kaka awari yumba la moko. Yeba ko loba anglais boso na sina pesa information oyo bato ba sécurité banani bato ya ba service de renseignement bozo information bo sauver bana ya fachi bakangami kuna 18 personnes plus 7 enfants ou 18 adultes na 7 enfants pour être la précis. Voilà. Donc bakangi bango bazana cachot qui prison donc aucune information basamba kate le côté boyoko bakufi o fachi yebakite ngatindika tindika molobeli na ye na puati. En dehors de ça to kufeli lisusu bato na matanga ba congolais ba lekeki nzela Grèce ba kende poto na nzela ya mai ba kufi to pekisaka bino poto eloko eza susu na poto te botala biso bakamwasi nga na kenda poto na zonga est-ce que na changer na nini nazaki toko te botala aspect est-ce que nazaya kokonda nazala mbujima na pe na province nazolia tusha nazolia bitoyo nazolia pondo ya baluba ekotaka mungu muke mafute mwana kate est-ce que nakufi bolingi poto bozoke ngoluka nini fachi beton azali male mboka ekobonga bakufi ba matina 700 personnes na ba bato ya mupepe wana ya ba chambrière mena kuna pulukutu buna masa wo bafuiri bibembezo mwana te tisiko. C'est triste. Tofanda na mboka na biso bandeko na ngai. Kufanza la kaka na mboka na yo c'est mieux. Boyoka ba témoigner ba kena poto ba mona ba torture mindele ba sala bango. C'est triste. Na présenter ba condoléances na bandeko nyonso o ba kufeli bandeko na nzela mai. Biso to tikali tozwa mayele. Ngana kena Angola na visa. Nandima na bebisa mbongo $1000 pour nazwa visa Angola. Na kepe Angola simba te na zonga nango. Bomeka okenepe na ba voie normale, s'il vous plaît. Au kativi na yo pambo kufi na mai bambisi baleyo bembe monani te. Totikali ko imaginer kaka to kundi yo te. C'est triste. Émission sili. Mawatro. Total la kaka to pesi te souhaiter bonne chance na gouvernement ya Sika. Inshallah. Ego Simba. Bye bye. Naloba su nini? Malaba Mujinda. Tuwa sakidila wabuni. Ciao.